Avenue Télévision et puis la voix du peuple. Voilà. On appelle ça tout le monde. Vincent Toulouse. Ok, tout le monde a calanaï. Et moi, je suis comme ça. Je suis la candidate ici à Boma. Voilà. Ah bon? Mais tout ça, c'est une mission de taille. Bien sûr. Mais là, on a CP là, il y a un modèle. Il y a bien collègue à tout. Voilà. Très simple. Moi, Rankin, je suis qui a gagné. À saler la mission. À saler la mission. Et puis, Rankin, c'est normal. Il y a Mikolo. Il y a un problème, il y a un problème, donc comme tu sais, ils sont là. Il y a déjà la semaine au Bossa déjà. Il y a un peu donc tu as une émission et puis tu as bien un téléphone, tu as l'émission, tu as parlé, tu as l'émission. Mais tu as 8 ans. Le moment où tu es série, bon, l'émission, tu as l'émission, tu as fait la langue. Na moni na bo nga umeli comme ça ngape bien fait. Mais pas tout toi tindara, anda ko tindela na sala là. Même Mike Lokamba. C'est pas zo yokanga, ngolo benga nga to sala. Mike Lokamba oyoki eh. Mike Lokamba. Ah bonjour, ça va? Mike Lokamba c'est quoi ça nga jemoko. Atala. Batu ba stratège. O mesa na biso bongo, bakenda ba stratège baza. Ouais. Et ben mais grand nga na pema. Et magana na pema. Namlera. Pas du tout. Bon, mais la côté mon va faire sur le train, bon, mais la papier, pas de matin. Là, on se met la vie. Oh, Mike. Mais Joe, on a un simba. Ah, vous savez, vous n'avez pas. Non, moi, pas de Boboto fort. Bongo. Boboto. C'est quoi, on peut s'arrêter à Bongo malgré. Il va dire ça. Mike, malgré Bongo, c'est un avantage dans l'année. La cause a un problème là. Mais l'équipe nous n'y en sort. On nous dit dans la salle, on a une mission dans la salle. Voilà. Ngana non c'est l'émission na batu ya Vincent. Parce que l'émission na batu ya Mike Lokamba tout. Maintenant na mutalingi mwana no seke balingi. Voilà. Mutune na mona ka mutema mabe mutozwa libulo ya mbashi. Acheli ngana TV. Ala ninga no peut-être pour na soka match Barcelone. Na so tata on message chagibi. On message chagibi. Bata réel ba betele mako. Na sota na soka ta kiti na soka. Masana il ko na parler. C'est mon sera à l'hôpital. Ala ninga l'hôpital a chroniquer ala ninga l'hôpital a mutema. La moi. Nous allons aller à Fogo. Ok. Nabi Machi, Nicolas Mba sur l'émission. Moussara va boguer Mba sur la BCBG. Voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien, oh. Vincent Toulouse, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la vie actualité. Bienvenue sur votre chaîne La Voix du Peuple avec Vincent Toulouse. Merci Naba, très cher abonné Nyoso Bolanda, chaîne Abino La Voix du Peuple surtout. Merci l'équipe technique Nanga. Là je vois déjà derrière la caméra, je suis avec Esaïe. Merci beaucoup à toi, Image Kito Kondenge, Bozomo Nakaka. Voilà, à la présentation de cette émission Paradis des Stars, c'est bel mois. Samantha Ifodi, Mama Bonheur, Babi, Bonheur, Mingi Topé, Sabino, Namusala. Et Mingi Mingi, pourquoi Samantha Ifodi Lelo Aza na La Voix du Peuple. Voilà, toujours ça, Moussala place Union sur Oesengi, tout ça là, on est là. Voilà, dans mon plateau, je suis pas seule, je suis avec la star, Babi Paradis des Stars, Yambara Star, na domaine Nyonso. Je suis avec Nabengake Mingi Yaya, grand frère Nanga, Blanchard Moussaka. Bonne santé. Bien canon a chéri Samantha Ifondi, mais ça a rien à combat qui a été. Pour moi, pour moi, Céline Dion, il y a Céline Dion. Oh, il y a Shakira, il y a Beyoncé. Il y a Yaya, mais on a Paradis des Stars. Bengara Moussaka, Blanchard Moussaka. Voilà, ok. Pose à la l'aise, à la l'aise, tout ça. Voilà. Bonne santé. Pepele canon, on a boyé, donc on a bien tant présent, on a bien. Bawolo, Bapalata, donc. La Bible, dans la Hospitara, la Bible, l'heure et l'argent appartient à l'Éternel. Il y a la chata, moi, 10 000, moi, 12 000, qui m'ont même ça ne pas fait de l'eau, quoi. Ton a gambé à la moins nécessaire. Voilà. Bonne massanga, papa chéri, et puis, Wenge, musique à BCBG. Ouais, papa chéri, Azabie, à Outari Poto. Et puis, Nila voyage par rapport à Akati voyage. Akati voyage parce que à Paris pour la 9e clip. Pour les gens qui ont mis plomb, bas de match,
donc ebima mobimba azotonotinaka baclip so bolembi clip ato bwaki mosusu poto komilana ba 8 album mobimba ndambu te bakiye asali banzembo tu te eza album ya papa chéri te eza album ya bamusicien azoprofite asala baclip ebele mpo bayebisaka biso mainte fois ke bobisaka album omona clip ezoya moko to manevre te mbala oyo nasala souci ya public na ngai donc album ezobima na baclip nango nyonso ekomaka soki tobwaki moko boluli yango tata tobwaki ya mibale ekomana biloko ya feti bozala na mbara de choix ya kopona nalielanga makayabu nalielanga pondu nalielanga fumba yo nde kopona mpona feti moto akopona biloko aliaka ye moko bakopesa sani fourchette na yo na mbeli mpona bilei no yo moko oyo la responsable ya kotonda na yo oyo responsable ya kwiti na yo kokabula biso masanga na verre na motu te mela yo moko de tosapi na bonga asisa ya ye biso mpe atosala même nga nasala clip nzembo nanga déjà avant c'est gaz osala ya ye roger osala ya ye donc tosala bato mwa surprise moko nano bamona mwa mingi te na musique congolaise donc ça espérons les la 2021 comme ça 2022 parce qu'avec bas des matchs toyoki déjà mingi on a tout vu bon nzamba sunga babiloko ebele phénomène na ba 3 ans corona pas bebisi bacalcule bato ebele toki na bacalcule te corona bebisi bacalcule topesaka la nzambe nzambe abeki bosalaka likambo tu me bolobaka soki nga na lingi donc espérons soki nzambe alingi 2021 oyo nzambe kaka kolala kolama qu'on sait jamais. Voilà Blanchard Moussaka par rapport à liwa ya Oyazaki vraiment très cher na orchestre na parce que pour papa chéri a annulé voyage na ye c'est pas facile les eloko moko te ya pété nini koloba et puis ba souvenir nini o garder pour na Cardozo Mwamba Oyazaki vraiment ya bino. Cardozo il était beaucoup pour papa chéri. Vu moi que nanon des témoignages à sala na micro que ba leader tout ya Congo orchestre tout ya Congo soko senga soutien na kopeso mais ceux qui soutien senga papa chéri senga ngango na kopesa papa chéri pourquoi parce que nazara fanatique ya papa chéri nazara amoureux à la bonne musique ya papa chéri témoignage vivant en salarana de son vivant témoignage on a ça nous a marqué que leader ndengo na muta mosolo bongo aloba pa na c'est papa chéri ou rien et marqua biso makasi alors makile tout un papa chéri asala biso ba plaisir fala sala et puis papa chéri aza parmi ba rare de leader au bazala ke OK pas patron na ye pas boss na ye alongoli au boulot non il akutaka biso pas ba boss na ye akuto pas avec costume Maria akuto pas avec Cardozo Mwamba ba patron orchestre na ye donc bien ba boss le patron orchestre na ye ba patron ba patron mais ba sala ba yaka côté la nene ba concert pe mingi ba tete ne maboko bank ba pauvre ndi putu bato ebele soki aye asalisi cope na katiki yo na vie na bavando na ye baya bino dika bapauvre asala biso tu bongo donc papa chéri aka bongo akate ke non ye kaka liaka pa bapatron ngo biso oke pa bapatron ngo asiliki eza bongo musique balider biso balaka bongo biyene kaka ye kaka bino te yaka bongo te alors Cardozo Mwamba asala ebele na album mutu ana nzembo clip ni c'est ça là clip ni c'est là Nzemboneza interprété par papa chéri dans l'entièreté mutu pas combien ngo papa chéri mutu ayembi yango papa chéri composé chanté écrit toujours binadam mama na kunga aleki ngo na malgré chance ya oyoka ngote ya vivre succès na ngote nzambe nde mutu ayebaka lobi na biso soni tolali te moto bandoto tokolota lobi ezalaka te donc vie pena papa chéri pena aza abattu aza même pas na courage aoyemba nini akosala nini yamoni akati voyage bayaki nzela mona de ye na moi ya ye na butu même jour de ye na moi ya ye na butu. Malgré ça, Tolandi confrère na biso Ken Piana et ça là qui est vraiment parce que na aéroport amoni ata leader mon côté ni babino Blanchard Moussaka na aéroport amoni binoté ni ne koloba par rapport yango par rapport à ça ya acte wana o vraiment ba leader ba sali ba laximo ingratitude parce que Cardozo Mwamba za mutu o vraiment boss o a sali mingi na musique congolaise surtout ndeko na biso tangi wana ye force na eza bilobela yazora buzz na bilobela azoya OK force na eza bilobela azora pe buzz na ye na bilobela papa chéri akati kokata na voyage ko canceler studio makambo nyonso pona bembe ya vie Cardozo c'est déjà beaucoup oui atiki poto bien na ye atiki bien les baby hôtel ala la tikali makambo bien to atiki na programme na ye pona vie na ye c'est déjà beaucoup de choses
Et puis ebemba corps à Cardozo et yena nazo ba pona leader na biso ba ba leader ba leader mosuwi corps à Cardozo yeso qui na 12h il y a papa chéri qui cherche ça na ba 21h mais yo mo reposa qui na aéroport nazo ba na yo nga naza na mission soki corps a muteza libanda soki corps ebemba muteza libanda ezaka na 3 scales eza aéroport morgue eza cimetière muso akoya na aéroport taye na morgue muso akoya na morgue te aye na cimetière et puis nani yango na mokili bapesa ye registre d'appel na bibemba bato atalaka samata ayeki te non mais babilongi bapesa mutu te mais babilongi oyo il faut monana bakisusu matabisi soki omoni mutu soki omoni mutu na mokili oyo tokoma na kashine miyazo yebaka bilongi ya bato amti ya mabe bilongi lelo tokoma biso tu kashine neti badocteur miyazo yebaka ke wana mosaka marke kashine nakobata na ti chapeau na nga bona ti kashine oyeba ndeni ke mosaka yaki jésus alobi pa bazolela lela pa bazoseka sepela yo ke pa ya kolela lela olio ke ozwa registre d'appel na yo loto banini bamorgue basala morgue asala baregistre d'appel apesa petuela moko katambolaka mosaka yaki te pierre ayaki te nani ayaki te surtout babisi to bato ya bcbg bango efayaki bazala kaka bango nyonso lobi neti biso nyonso tu lobi biso nyonso tu lobi otala na internet te otala na internet te biso nyonso tu lobi toyaki na matanga ese totongi na matanga lobi tomonaki ye parceque biso mpe toloba nini neni na matanga tomoni yo te non oso oyaki na aéroport ekoki okoyeya mpe so na morgue te okoyeya mpe so na cimetière te mpo so oyaki na aéroport biso lobi toyaki na orchestre mobimba na babate na bagarde corps ese ye ezalaki aso nasala nde nini famille ya Cardozo Mwamba mes condoléances ndeni bomoni nani yo te nani aye ce sont des bato oyo balaka aye ake na quartier ya bino ya bio samata aza mobulu namoni na hotel soki oso moto abongolobi nanga samata aza mobulu namoni na hotel nga bima pa ntango emoni na hotel yoki na classe peut-être po hotel anakenda otala mutu ntango kaka yo moni na hotel yo ozalaki wapi ozalaki na hotel mais yo moni hotel ino te yo moni kaka hotel ya mutu ce sont des bato bakabongo balingi base namonaki meme lisolo beti oyo asalaki yango na bembe ya vie joski namoni bino na bemba vie joski te me mutu asali campagne ya bemba vie joski ye mutu aspike bavaleur intrinsèque ya vie joski corniqueur moko te ngai muna aspike bavaleur ya vie joski ngai napesi bemba vie joski en pleurs nandolasa kilo ne pa uta nasali bémission soki 45 na famille nango babengi nga baremercie nga parce que soki omoni nga te na cimetière olobi tosala part des choses balobaka nini basi balelaka ebembembe sango komema mpo bakunda ebembe ne balememaka ngo mibali donc corniqueur wana ye alukaka base ne boyi parce que boye bulo eza te parce que alukaka base ne kaka na akoma nango asala na morgue bibembe tu yekelaka na morgue namoni nani te namoni nani biyelaki ebembe tala ebembe aza te na fete so toke mariage banani towele to balengelaka bango baka na kiti ya kilo bamarie te na dei moto azala en pleurs moto azala na honneur ebembe te so yo lotala ebembe yo tala na registre appel nobimiso lotala mosakaki te pourquoi ekocingana namoni seke te lelo soki babi lelo mibali baka bilingalinga soki ozoliaka mbongo na bana basi seke oza comédien mpo lelo mini okomi na kashine yini ozomona kaka samata bele mito akomi na kashine batiele kashine lokoa docteur tokomi biso tu bongo te mwa kashine yozomona kaka bilongi ya bato bozo comprendre nga malgré kashine me ye amonaka bilongi ya bato oyo pierre ayaki te toma ayaki te mpo sala na bango nini boyo moto oye olamusi bibembe te yo oya kolamusa nani mama chako nasali ye campagne kospike banda bulo makambo tunga bakundi pele noner nga asalaka pa mama chako te nasalaka pa vie joski te nasalaka oke jazz te mais nazwaka makambo oyo nalati yango neti chaka kongo asalaka nalati yango nabandeli yango en plein kospike motu kilo na ye vie ndaye ntango akufaka bana babengaka nga camarade nanga moko mwana Sylvie j'espère aka na Afrique du Sud abenganga nga motu naleka na batv nabeta subale lelo te na telemi la kospike kilo vie ndaye nande namoni azopopa moto ya bamanioko na baipene na telemi lango gouvernement tala ndenge ezwaki ebemba vie ndaye epesi yango ampleur epesi yango poids biso mosusu bayokaka biso mais eya teke na ba ete samata ayaki te non soki oye mpa bazolela lela soki mpa bazolela lela souvenir nini vraiment ozogarde eza conseil par rapport na Cardozo Mwamba prêtre nalia bambongo modèle tu apesanga mbongo akosomba bavoiture apesanga mbongo akosomba bijou akipanga modèle tu okende considération mosaka mata numéro naki na vodacom
mosaka kota soki banda banena pala atina pala Gamalik soki okoti ovandi akabulaka alingaka mutu azwa charge na ye soki okepa na ye omela 20 bouteille ya 20 soki osisi te zonga nango mpa na bino so omela whisky zonga nango akabula na mutu bouteille na ye pas opesa bino conseil petit faut savoir arracher les bénédictions abi neti ngai Cardozo Mwamba mutu tina lelo mutu asombelanga nguba aza te mutu asombelanga tricot aza te kecha aza te soki tozolia na bino na restaurant so nake suba nake futa facture wana nyonso to bino okefuta facture bino oketanga si nafutaki yango soki epa na mfona zongiso na mbongo donc nalinga koarrache babénédiction yango mpe nakóma nango technique nanga nakóma nango nakóma ta biso mona naza na eloko moko boye nasali moto afami eloko moko kaka boye mpo nzambe atalaka ate mosaka soki azwi apanzaka donc fo soki ngai apesa na famille mbongo fo napesa mosaka mpo apanzaka je yele bato mosusu na lupango mpe fasomba mpulu kaka ampulu commune ya lupango azoboya kosomba eza lupango ya leta ya biso tu soki moto ya molili to ya molili mais yo mona ozomwa mbongo noswaka mwa mpulu omoi lupango ebebe otyaka ata mwa couleur otyaka ata mwa porte couleur petit terre moko abeli olandi na hôpital makulutu moko abeli olandi tata mwasi abeli olandi nzambe atalaka aza na mwa moke azokabula donc soki azwi ebele akokabula so makasi donc na famille fona ye maboko ne mai maboko ne kokawukaka te yango ngai nazanga neti nga mpena naka nanga piaka te nga mpena nalelaka nanga nzaka nanga nzala mpena te donc nazalaka so navandi boye tanso piaka nanga mwa badollar kaka nazalaka kaka mutu moko akobenganga kaka mutu moko akobenganga kaka voilà donc naza bongo nzambe mutu asala grâce nazalaka mpena piaka te mpo so nazwi yango mpe napanzaka je donc faut savoir arracher les bénédictions nazo ata biso naza mwa 50 mois ezangi boulot nakeluka église moko boye yebani te pasteur yango akembaka pasteur na enveloppe pasteur tala dime na nzambe abina apesaka ye mosaka asambela kaka te napesi nga 50 kolo pambola ye azwa susu ebele semaine wana moi ekoya olela pone na pona bapasteur moko baza renommé te mpona kozwa 50 wana nakepesa denilesi aza nango aza renommé napesa yango kiziamina nakepesa moïse mbiye baso nakute bango bango nde bakabelanga so bapasteur bato batiaka kati wana nga alukaka bango moi mpe motu mwa bukai na quartier famille ezotelemela nano bazela basala bakalkili tata ya nga na memi na tie na plâtre bozongisela mpe mbongo te naza bongo il faut savoir arracher les bénédictions ebile muzaka na mbongo bombaka yo moko ketekilaka yo lingaka mamutu yo moko maintenant miso omona soki pasi bozwi mbongo abande explike no bapasi ne yo koexplike pasi koleka mwana Ethiopie tana pasi koleka te kabulaka panzaka je décentralisaka pouvoir décentralisaka cope tobaka boye mbisa kopola balia yango na mokonzi mpo so libumu eleki eleka bino mibale yo na boulot tosali cope mwa $1000 yo tosali cope yango yo kolo cope olopesa bakonzi ta 400 ole 1000 tout tant IEG Faroya olongwe te obligé. Voilà, la émission on a vraiment ça là qui déclaration par rapport à la question invitée, par rapport à la question posée qui est dans le plateau sur bilan chef de l'État et vraiment le qui 2 ans au bilan chef de l'État est vraiment positif. À part ça, négatif plutôt. À part ça, Ameka qui est sous Kosimba moi muke ex grande dame maman Olive Lembe na habité mais je suis sûre na bi ko tala actualité tala vraiment ala toujours en ligne pour la actualité. Ni no ko par rapport ya réaction ya leader na biso ya Congo par rapport moi respect à la maman, moi respect à la maman. Oh mon doko. Tala moni maître waza suprême. Moi respect à la maman bazana bandeko na bango. Oyo bako bongisa pe bandeko na bango. Bako kapela pe bandeko na mbongo. Mais tamina bandi makango bakina na peuple mo demini ba okemba. Ba misa ba mbongo ba pesa ka bango, ba ki par baso na bango, ba maladi total ka pe mo belé. Pour moi respect à muke na ba maman na biso ba première dame na biso. Maman Denise na maman Olive. Ba sala ka moi trop total ka. Bako tika na bango za mibali na bango te. Baza on va présidenter mais ti ba sala ka bongo. C'est acte moko ya compassion, acte moko ya amour. On va poser devant le peuple, ça me touche. Tous on a ex, maman kala, maman Mobutu, tous à chaque centre féminin pour la handicapé. Et ça déjà le comme les comme les handicapés parce que c'est pour la ça il peut venir à bango. Donc maman présidente nous sommes ça la sala kato pesa moins respect. Surtout voilà, on a moins réserve pour tout pouvoir vient de Dieu. To respecter ba on a misala basala kanga e ba patakanga même relive e patakanga trop misala belé sala kana tela ke ba fin fond ba bilanga makambo belé na mona pe maman
mère akendaka ti bakote tosala mbisala ebele vraiment donc nasepelaka la maman Olive Lembe napesaki bafélicitation na banzambe apambola ye mpo bakote so akota komona bina beba maekoti mpo alesa balia na mutu wana maman Olive Lembe nzambe apambola ye vraiment mona midino la nzambe apambola maman Olive Lembe ala motema ya boboto aza na motema monene namoni mpe mama na biso Denise Paye azosala mpe kaka neti ye basalaka moi ça me va tout droit au cœur ça me touche alors nalingaka te bato batouche bango bapesa bango taso ko babona aider nga so bato te esa lelo te voilà parce que lokola to comme ça wana ba idée wana te ke na aider nga so mutu te comme ça bango ba côté wana te alors moi respect na mo so le bien wana ba bokelenga bike bilan négatif 2 ans au vraiment maman na lobi boye ya lobi na bato na papa mokonzi ke bilan eza 2 ans négatif malu comme musicien moko na 2 ans sombi ta jante à vélo à côté ok ce n'est 2 ans sombi jante à vélo jante non mais ba concert et beta mat mais tokutana na bango sombi jante bon na tlongo jante en Jolivet non parce que ya lingi abi peuple congolais zo souffrir maman toilette moko o 51 personnes basaleli d'ailleurs président Mobutu asaleli nango 32 ans monsieur 18 ans monsieur 3 ans ça fait 51 ans 51 ans j'espère hein bon na ba peso deko pa mayo bwaka salité ke neto bandisi ba ya susu salité ke te il faut donner le temps au temps na maman Olive Lembe abana biso abi to pesa Félix 50 pour moi ça monene to pesa temps maman Olive Lembe ya outi na présidence mais to pesa temps na 2 ans ça la bilan ndenge ni et puis 2 ans tout le monde bilan na yeza ke azo sala na ba koka jam azo sala ndenge ni to sala pesa temps na temps biso to tanga et leur bien to bénéficier on ga milika ba moi na école mais ba pesa le ba bénéficier na gratuité gratuité ngo pesa moi c'est l'essentiel gratuité ba bénéficier na gratuité biso milika ba mboso ba pesa bino fo ba bingana bino pour classe ndoko masolo pour tara milika ba mbo ok donc gratuité ba bénéficier ba bloc beni malembe maman nzambe waza nzambe ko sala mukile mukolo moko masala on a 6 jours ata nzambe ba tout et yala exact ma lelo lo nani manzati nzete lobi mai lo nzambe waza na pouvoir absolu pouvoir suprême donner le temps au temps même il y a mon repas là ou azal lelo abandaki yango bongo te azana de tapale ka bele pour comme komboza donc voilà même biso ba oyo to sala mission ba zandu bagambela to sala mission na ba ipel makolo na kitambo makolo na tongi makolo mais quand même on doit reconnaître que le peuple congolais bazo souffrir mais to zana des côté social vraiment malembe $10 on a wenzezo simba et yaka malembe yo peut-être ko na facilité aux hommes nango le peuple congolais agi riche peuple congolais qui riche na panda présidence na tanga Mobutu eza makpeza muneri tona ba compte tatoke ne malembe peuple congolais riche tanga Kabila bon peuple congolais comme riche tanga Félix malembe et puis batu ba yeba raté so ozaki paressé tanga Mobutu okozape paressé tanga Kabila ozape paressé tanga Félix et ça, comme tu vas parler, le pote baby, li pande batigla on ndenge zali. Pote baby maison nga bazonga raté. Eh pote bato ba pote baby, bato banda ozo bato ba argent facile. Ateka drogue, ateka diamba, ça chekula, so ba kwena tu mundela kangi. Mais mundela tiki pote ne ka ndenge zali, pesa kana pri batigila, métro zali, TGV zali, taliste zali, bilambe zali, nyoso za bato sala peka pote ko pe bandeni. Le yonom to baby, alors on ndako salité ya raté. Ndako salité za so bato bazate so bato ne baza salité o bana kata ndako ba ne baza salité ndako nganda salité te po bino bo couleur bino bo komba est-ce que lamba salité za la yo nem to la tem to salité boyete pour faut sur le lamba on a lavage donc to pesa temps na temps malembe président tout ayaka sali yaye atiki relais. Il faut savoir passer le relais. Président Atiki au part ya continuité, c'est la continuité. Nous sommes vraiment comme la politique. Quand tu n'occupes pas de la politique s'occupera de vous. Et on m'a tarbira au déclaré. Et on m'a tandaku et on m'a lamba et on m'a classe. Il faut se rappeler politique en boka noka. Et puis tant on va surtout ba station et bota malokwa banguba a station. Politique en boka noka. Carburant ezo kitate. Mais babi il parle dans le monde carburant il y a moins cher à bisokutu. Moi cher place belé que biso. Bien musakatika na ba commentaire ba yo fingo pam. Na yebite. Non parce que nazo ba on na yebi. Nazo ba on na yebi. Kasi liniki mboka batamu nengo yebo tikika uko tika no carte électeur ko mpenga ba. Ka meko tika na France. Meko tika doki na France bima longwa ko Paris kende Belgique. Et simbata ngana ko longwa siko na ken tele. Na sa carte électeur na ye.
l'unique pays dans le monde biso ata Brazza ka Brazza tambula sans identité ça tambula sans identité bazwa Brazza 5 minutes Brazza ba pays eza ba pays ko kana tout monde mabe ya France malama Congo mabe ya Belgique eza bongo au moins na France colia na Europe colia à gogo babosana colia babosana transport même du mukanda kasi mubulu boya kasi na Congo mama mukanda ozwa te etalio mais luka mbongo les gens vice versa mais ko bunda na yo il faut la courager so encourager ah na mikili pour encourager so encourager tant Kabila tant Félix pour encourager po so ko encourager to tika la ka bongo mama biso to ika Kabila tiki biso mon Félix paye akuti so toi propre to la ta carte to tambula na ka encourager yo to kuté tinga $10,000 na kingo mais oui na za ka encourager faut la encourager et on a vite cette émission là Faden House père Fayulu babenga na batumo babenga to sala émission na tango benga na sisi ya bango na yena mekolala yo benginga na longwe na zaka na mbetu mbala mona yembango moi courage nanga donc na pour pema na lembi nanga mais na ye et auto tout meeting so bese bese ala lagi na ye menga na ye boulot ne to so no azo benga émission so sisi na so émission kana poko na envie moi ça nanga na tina poche siko fait poser Félix à ma be côté Digo ala la ga mona Félix ma be po tenga mambo ngaza courager omoni na baranga so le la mina mikili na komba to na sokola ka toilette sans casque sans cache-nez sans chapeau on nous na pena bo soko sekinga so rendez-vous na Kinshasa yo yate omoni omboka mundele on a le somboka mundele pala mina kitambo na immeuble banda ka yo na 24e niveau pala mina 24e niveau yali omoni ya mundele to kuta na côté na biso les gens autour na po bana bozana fait binga mamuta makasi so to kuta na sona akena ozwa chera moto oza courager vrai chéri oko ape héros tiki okesala nomba mubulu mo limite zo kemba penda ke na sala boulot nanga toujours na kuta ko pop bana ebona mona ko propre na mona ko belle merci na mona ko pop na mona ko belle o changer te na ben nous c'est na kuta nous c'est Félix ozo changer te pose à courager so moni mutazo le la pas c'est à courager te tout le monde a ma pango na bino mapango to vendre mon petit moko ya chikabine bino ko le pont pour défendre bon voilà c'est ça 10 dans un 12 mais vide ngo na le pont na bino o charate pour nani voilà mutu moko teka kamde na de no excuse petit na bien bon pesa na 3000 na 4000 na kebo nzo hôtel so ka kesi ma yoyi o comme na nyongo na 7000 ma devise de na lupango na bino faut la courager na deki state mutu na tika na ville so na pone c'est peu pona na tu ne sais combien habite 10 ans nga poni pantalon yo be pona mo sa na futeli na za courager pas États-Unis baby $, bakabaka $, tengana États-Unis bakabelanga ba $2,000, États-Unis bakabelanga ba 1500 za ba bim na pai ba ko lokolo so ko za bana na ngai ko pesa mena bino voilà même na paya pia yo ko lia mais oui na suka siriki na siriki na lia du pla na malesh makaya de basena na wenzi aso tell mesa na ko maniti moniti wenzi wona makaya bu so po ndeka ba wera na wenzi wana nazo lia pe pona se mutoki nanga na lia na se pesa pe mtoto so pesa na lata pina nenda bu kechi church mazi zonga ona kechi church dimba church suka church na church ba wolo na pata je suis comme ça je suis comme ça je roule carrosse na tambula ka pena car na ka pesa bien naza mona nzambe ni je pesa melinga na kemba kati na ninga mama kemba te naza mama na courager mathématicien danger tala bana ibula ki porte parole ba masa ba lembisa ngati mosaka dosea yumta mayele bele bo melelo ba masa ba dosea wana ba ba na ngana ayaka pe pale na zuka na décembre na ka mwasa na pesa ngana ki porte parole nga bulo futa ka pale futa ka bonne elesa kanga zo bule ezaka esprit na conscience na yo na sérieux ba mère kala ba maluketu achaka mbona kizita bino basi lebo chasu kizita te po belinga mili puta te achaka mbona kizita na liputa mabe pape ba soit singa balati akanga voilà mais ba mère ba ina ba pape ba plan pape bloqué belé tout ça tout ça passe ici faut ça na mutu za na mayele na ba no beauté ne belé ba sala na autrement akota na ba mwezi mbala zati avandi ye moko azukutata ba doa ba tu ndini bulo ondimba iblo na bulo olela na bulo
Et puis nous on a sorti un bon boulot nous on kilo par rapport à couple. Voilà. Papa bon son nous. On dit à 30 car nous on kilo, on on belé pour national bon qui porte par on a CP la rapena. To ba finga biso trop ba mikala ba musicien, ba PD, tout. Ba combo tout. Sur montagne tout au mela. Ba PD, ba mikala, ya lo bara. Mukolo bengo boza ba ko kutene à Dubaï, yemta lo ba kutene à Dubaï. Ah, vous allez en avec bonjour mon ango kitambo. Oso kitambo ngoma na commune sote. Oso mate to apela to pela mo sompelo ngapela somi. Fifo ya bongo. Vite j'aime ça ba ki bana nanga ba ozami tout. Ba ozami kilati. Ya ngaro ya kilati. Ngaza rabu. Ngapela na rabongo. Abe monsieur le mo patron so mana sombi. Aki pe place mo patron c'est recommande so na zana na salle ya mpo. Asi ya solo na nzambe kwa sala rabo. So ni nzambe te. Boyete ya. Et moi, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, maman qui n'a pas boulot dans la salle là, la banane qui n'a pas de jeep. Et moi, tout ça va changer. La moi, c'est jeep, moi, quand la tête au col, sur une voiture, pour me contrôler des cas, il y a banane tata de bobunga. Je vais le tout commun. Il y a esprit. Nous sommes en Zambazate. La chambre, on s'arrête. Nous ne pouvons pas retirer mon kili. Azate. Et vous pouvez m'appeler bio que petit tout. Bongo. Ndenge vraiment au père Sarabajen courage espoir ya vie. Ndenge vraiment lobela ramakamba papa chéri. Mais le so pensa ba bengi na ministère na ye. Yeah, na ba nga za tester nzamba sana nga otwalingi. Asala nanga oyo twalingi nga wana mitika papa ko nanga le blanche ça. Salelanga. Sali nanga. Mamono sala ko to sala ko to. Ye kaka. Même musala na sala yimta lingi yango apesa nga enga na sala ngo makamu spirituel na ba makamu yuta la sagesse. Muta pesa nga ye. Nga na binanga sa tete sa tete mona ke comédie yuma muta ba bikile belebele. Yumu to pesa mutu bongo. Ka loboyo na mayelo batu be basimbela ko kisi. Ka pesa mutu malo mbongo bano atala na sambe tuti. Boso nga ngazo sapatu. Boso ngazo lipap. Oh, nous pas on côté on ensima. Nzamba zali muta ba condition te. Ngali na nzambe to, poza muta ba condition te. Ça t'a trop de conditions. Na linga nanga yete. Na putana na ba chance ko kusolola na ye ata ba 7000 fois. Na linga katenga beti baleti. Na balo mato kita au moins na kisi ba so bo beta so ba bobo zwa kisi ya bale ba aussi sont d'une autre manière mais nga bakala na succès ba et ça kolo na ngona mona kisi na bale na tiki bale jour izitambo ngela sanga gwa na lwa izitambo jour intérêt ngela sanga gwa na lwa intérêt na bebe mukolo muziki ngela sanga kisi na kotika pe muziki alors vraiment kisi tisi ko na wenge BCBG na moni sola kisi te na mona kisi te mukolo na ko mona mukolo na kotika. C'est comme ça. Et puis, je dis que ça dit boye pour nous sonité. C'est que yo ça m'a sonité. Bon, maman, après parole wana. Après parole wana. Atala. Au message dans Nzambe troko, abana so no multiplier ba parole te. Kaka na moi divine à comprendre yo. Donc par exemple pour benga ça faut gama. Sata te atubi sata. Mais comment bongo, moi na pas une église musuma kofi. Beta sata mutu. Moi na pasteur vraiment mutu. Makofi ba ser ba mbata mulimo. Ba frère ba bongo mité masika ba la Bible sika. Bible fait comme kala c'est autant en mingi. Donc on voulait zalaka mwana nzambe. Ngai nalia kuanga mingi pona bipala fufu. Bachaka mai baluka fufu babalwa nalia nanga kuanga. Donc na boyela nga ba bizete Satan. Na mikangama na ngana nzambe na ngai. Ti lelo na problème moto na la l'aise makambo to à l'aise. Nzamba souvent na makambo belé soki nzambe ti mumuna ngati. A souvent na makambo belé ngali ngaka nzambe. Soki nzambe balanga ke blanche lelo BCBG tika na BCBG na tiki ba poète. Na tiki ba proverbe na tiki ba mission canon. Tika na BCBG à partir d'aujourd'hui yaka côté na yé. Dene na roboya appel à nzambe. So roboya robomoti. C'est ça. Na roboya appel à nzambe. Ya robengo ba moto peli ba libudike katani ya lo banayo. Si on a ça asa na ngwali ngamona mibenga tester nzambe. Komba na ngamo nzambe kusanga makambo belé. Sagesse d'intelligence Salomon senga yo pesanga ngo ofele gratis. O ba ngela ba gratis. Ba nga kosenga pona koma na ngo belé. Omoni mutu alobaki ke jomo panda sango. Ya pondo so aso mika pondo ya nani ya tabana biso. Pondo ya nani ya tabana biso ngosu balandi batala sombe pis asomi pondo be pis asomi bisa okauka atuti bato atini lelo tabangali ya olamba tonde. Nzoka na wa pondo na yemo.
Comment pour nous taboker sur ma piste sur une mise en cause et puis c'est une libuka voilà ça complexé monsieur barabongo petwana balle perdue dans la katulaki mais peut-être combien de millions voilà katulaki ma combien de millions o bien lamba no linga ngote mbazo monora ne lamba na o mutu ana sepelana te mbamuna okana yena ba bamuna okana yena bakuzu te soko lingelo linga neti boulot nga na lingango na bo na sepelaka na ngote pesa mpe batu goût boulot soko na politique au moins te le telle émission tout le batu ba comment na parti politique nous va osaka na bango za tout afula la politique parti na bango afula la président na bango to pesa goût na biso to baliam to pesa goût na partout le porte-parole ba koma ebele le porte-parole rôle ka pe mi chanteur na aspect biso to yena ngo le porte-parole rôle ka chanteur na gaz biso to yena ngo ba vele ba mi se bele ba ben ko le kangati ba luka bango pe ko le kangati zo bule so to téléphone na ba leader mso amike donc gaz wa biso to yena idée wana ba sankara ba mosaka ba rojengana à partir ba leader mso ba yimite mama na mpana biso ba lever ki biso na degré moko boye to za respecter na tous les couches ya Congo biso donc na vague pe okipaka batu ko tshaka ba pona ba palais ko tambula la car ko za la bien ko sala pe kata pa batu kata pe singo sala biso to na vague wana ba sankara ba rojengana donc to pesa mosalo poids to leki ba chanter pe bele na Congo to kutana pe na bomno talebo atonga aspect yo tonga ko kangoti atonga ko lata yo lata ko na ba leader mususu pona ni ko sala ba pemina ba chéri ko sala fidèle na bango ko yoka idéologie na bango ko se développer yo moko mais o yoki idéologie na bango banka sengi encadrement na bango o sengo sala tout selon bango mais o etikali yo moko mama ko bali so ma sote ndino na mbana butu to kende tango beti solo mama ko bali sa kini mboke lengi affaire $500 c'est mon grave. Affaire $500. Mais est-ce que batou pourquoi ba tinga maka na $500 tandis que ezana ba loi mususu ezana senango ba loi ezaneti yoza marié olingi likangu libanda ozoli enda soki mwasi na yo ya ndako ayebi afundi likangu wana il faut akota asa à prison. Bon, naté maintenant na $500 au lobby. Là, pendant $500. Voilà, banda $500. Libale ya $500 mais ça peut $500 té. Parce que reçoit facture. Voilà, facture. Ça peut papa, complet papa. La facture peut pas limiter. Il y a que non na $500. La facture peut pas limiter. Ce qui est exagéré, facture faut senga ba biloko vraiment banda senga kala tango na biso. Ce est exagéré tango ba maman na biso. Ce est exagéré ba lobby kende na facture tina commune en tout cas belle famille na. Temenga na yo ki loi ya. Ba na problème. Na yo ki loi ya mbao. A sengi na suki na $500. Na la kiti ba côté monsieur d'après nga. Mais les balles outa wapi, les balles outa no fele, outa na symbole. Et outa na symbole surtout commission ngo boye. Mbao son excellence. Et ça peut aider ma bête to étudiant on a parlement to boulot. Bien créé base. Té malobi pe le voit bien parce que les balles outa na on est lembonasine. Bonjour yaya. Et outa na lembonasine. Mais c'est que biso neto comme ça ngo grave. Mobutu abalisa mo na vélo. Mobutu abalisa mo na vélo sur na 50 makuta Mobutu. Mais oui. Pour ça c'est que lembo. Biso le tokomena tiko teka bana 2000 3000 yango fiancé comme ko umela mais lelo pe ba kisali bonini esa neti nini atepe limite na fiancé o ba sali pe bien boy po 5 so neti ba to ba ni ba fiancé ba 6 ans et simba te bo bala bala mo ba kena ndamba ba Blanchard Moussara est-ce que il y a des jeunes garçons congolais ataba kitisi lelo biso ba c'est comme so zo tambola na op 500 na ope ba hobela 500 mais est-ce que yebi ke misusu bazana atokitisi ataba kitisi $50 ba balate te bazako baza ngana mona camarade nanga moko boye yaya mo quartier ya Luvunga kufa pe à son âme na père ne ba non c'est la place mona il mettait ba na kitambo ba ke na makolo ba ya makolo je pas salaire ba futi bombele nga makolo te ba mesana on les autres taxi ba ga makolo et il y a des bateaux peut-être comme na 50 ans ça on raté 100 pas ça mais musu ba rosala ngana lingi 500 et de pena bateau ba parape ba bunga idée ya koteka bana neti ba parape ba mozo ça ba commencer neti na otang sa mwana nanga bisika cher pour mo ko ba bale pe cher non ezo boma libele za signe za lembo tunoke na famille wana. Mais obi que quelque part na landa garçon mo abi non honorable Daniel a tiepé ba garçon a piégé pe ba mi parce que alobi boy ça dépend valeur o yo kolinga na moi sinon
ce qu'on est tibo oyo bala oyo bala au pesi $500 mais baby que za bon on m'a quelque part pe na belle famille bon on bati plafond $500 ezaleti après si idée ya côté ya sali on le rôle ba cotisation de salaire na ba quartier na ka problème on na quartier tozo ko $20 pour na maman moko awa to sunga e mais ce que ça non ba yepa na ngana za na 100 na bi passe ya likeli sungi ya maman wana ke 20 ko raté na peut ça fait 200 ndenge pezali donc voilà eza bon babi singa ne ba na mosi nanga ba singa $500 mais na pesa na 2000 voilà ngala mona masa nanga moko ake toke na ke tika bala liputo ba chaka na bala wana pombongo ba bwaka liputo ne za ba mama wana o ba bimaka wana eza ya libala te ba bi mwana biso za kilo tu liputo papa neto yebele to ndimite franc ba leli avance masa bisa na déjà ba 2000 après c'est qu'il moi c'est une valeur donc ça on va 500 euros qu'elle peut likolo ya 500 et ça ndingo lingeli moi sina yo kilo ni on peut ça moi sina yo pour ba parler on peut ba patron surtout ba patron minga Congo ngala mona niti ba botama bango moko le banda on va ba basi mbala ngatu na ebuyo ba patron Congo ba botama bango moko non la plupart patron Congo so baza 8000 7992 le banda kuna bango au mona ba lega mibali ba yala raté po ba mama bino bolaka mu kolega mbala yaka mu ko bloquer bungaka na moni chenette nanga te to laki bien awa to salaki bien awa tozalaki bien a eloko ebungaka te mokolo leka mbala yaka mokolo eloko ebungaka ozwita keche mbala obomi na sakiti papa mama oyo keche keche yalaki antuka ndako olika monini waleka mbala azoyoka papa yabisanga tike soki ya mwasi bamama mitema bamama mitema mabe balaka ndenge wana omona leka mbala ye yebisa yana na kene yana miso ala ngate bala musaye mais soki leki na ye akela miso ya papa ngakene bonga na yegi na nga voiture na ko sala boite tout le monde quelque chose et maman mineva la mwana ozomona donc $500 za bolingo so lingi mwasi na yo ko bakisa pe pokeba mwasi pe so je na 500 wana obali na 500 na so ba récupérer 2000 na yo et yana ngo pete question ça foyer akabuli katika teke pa na bango ça ga le so katika teke pa na bango oloba maman avec le silek maman le bini ne silek voilà venanga moko akene poto ba se ba no bengisa legi no ba no bengisa no legi na yo yete ya bengisi mwasi na ye vie abenga legi moko joie ne poto bengi mwasi po benga 3 legi batika yaki pa tutaka vie amo benga ne ko talika mwasi bas les gars moi c'est pas comme 4 bah oui ça s'est fait hein les gars moi c'est pas comme 4 mais les gars moi ben ça avant moi c'est parce que famille moi la net moi c'est des ko ben ça sous bah les qui ngabita sous via cette boule roulage qui na kaino car to ba car côté karama o ya côté ya na en tout cas basi bo edara biso yana ni mama moi sinanga moi sinanga na zumbo na keti on a bandu na pale abike na non ya keti la nani qui pesa abuka na ate voilà yo muso na zo pe comme côté na yepe mndeko mokaye fois zo yanga atika nga na libe pa wana mwasi te wana lipamboli basi ya bongo mona ke lipamboli de nos jours wana za mwasi suta comme lipamboli basi ya vite na imana so vite ya chibi imana fa chibi onyengo pesa ki famille nga famille nanga wana basi ya vite na imana basi Barcelona Real mon gars non ça qui funa wape so boy nyoso sizo. Voilà, nous sommes arrivés to comme idea ko chité na ebité message to zonga su na kati ya wenge musique BCBG message pour na ba fan nyonso ya BCBG et puis ba internet nyonso ba Hollande biso de partout programme et orchestre na bi déjà matanga ebi malobi non tout ça lobi lobi tout na cinquantenaire na ba 10h tout ça wana ben ça peut chroniqueur ya na registre d'appel aya lobi a mona chanyos non lobi osala chroniqueur ya na registre d'appel on va passer on a cimetière ça c'est le côté avec tu vas kufita quand tu vas kunde bemeleki le comme ben ça on a surtout lobi to kozala to ya la lobi 10h to za wana ti ba kunda vina tous les programmes ça cancellé to programme reza te papa c'est kataki tourner pour tourner kinto na programme wote on to liki 2 semaines na TV to betaka masolo ya kadozo mamba vena biso via parler to lia balar na to coopérer na to vendre na asolo la kitoko paix à son âme il a accompli tous les principes vitaux naître grandir mourir à sali biso de tikali donc pendant que mosaka na pesi batu tout balinga ngambote na samata na kozonga susu merci yo to zala zala na oya même tozo kamara pondo panza ki sango ya tabala bino ndeni sombe pis na mbisa okauka
Yo mo liango. Et pour ça c'est que sur les bouca. Vraiment, quelques dédicaces, Blanchard Moussa. Na tête là ma Bogo Bank, na PDG Ali Maïmon, na pasteur, na pasteur Alain Libanais aux États-Unis, na mère Onolubaki ba bon séjour, mère Sarah Di ba bon séjour, na Kishasa, puis na Kelly Mulunda, et puis na Théo Zambota Zambroum, mutaliara dollar et là tu na PC Bambote belé na papa chéri, na maman ça toi mouvement. Donc tout à l'heure 10h30, bolanda rapso mingi pa ya Samantha, il faut dire la voix du peuple et puis Avenir Télévision. Avenir Télévision et puis la voix du peuple. Voilà. On a PC ba tout mbote. Vincent Toulouse. OK, tout le monde na kala na ye, ye mo wayebi to bongisa. Nga bokola candidat sina boma. Voilà. Tu vois? Ah bon. Mais tout ça sur émission te ayebi. Bien seul. Mais là on a sepela na yaza modèle. Aza bien collègue ba tout. Voilà. Très simple. Moi rankine parce qui tangana ye a salé la émission te, na salé la émission te. Et puis rankine mo normal. Il y a Mikolo. Il y a problème mo tout ça sur un problème mo te donc pour comme to sel émission ngana ye bo. Denga zana zo ipsa. Na bi déjà la semaine au bossa déjà. Ngana to kutana. Ngana to kutana pesa. Betel so to yeba. Non, nazo sala émission. Na moni jo mo télé wana na caméra men ba diete. Na bandu. Masa mo pembe mulaibu. Natale sela tsinga ni mutu na ngai ngapena na sana émission et c'est ko ka to ça la tukuta na bongo donc to kuta ni émission bama émission bala moko et puis ete ka benga nga na téléphone to ça l'émission aye pena parler to ça l'émission mais to 8 ans loko mo ka mukie série mo bon émission mo titre mo ka tshaka émission mo na sepela na ngoti na moni na boka ngai umeli comme ça ngape bien te mais ba tu to tindaka andako tindela na sala na bango. Même Mike Lokamba. Ceux qui passent au Yokanga, on leur benga nga to sel. Mike Lokamba, qui est? Mike Lokamba. Ah bonjour, ça va? Mike Lokamba, c'est quoi ça nga Jemoko? Atala. Batu ba stratège baza. O messa na biso bongo, bakenda. Ba stratège baza. Ouais. Et ben me grand nga na pema. Et me grand na pema. Namulaka. Batu tout bon mais la côté mon ba fane sur 30 batu ba me la ba bière, batu ba ki matanga. Na sombe la bio. Oh Mike Lokamba. Mais je ngane simba te. Abo sala bonni. Na mo pa ipa na ngai. Asa boboto fo. Bongo. Boboto. C'est quoi il pesa la ke bongo po malgré il veut tu wana il va identité. Mike Lokamba malgré bongo. C'est nga avantage na ngani. Na koza na problème na yo. Mais équipe no nyonso. On otinda na sala ngo émission na sala na ba. Voilà. Ngana no sala émission na ba tu ya Vincent tout. Na sala émission na ba tu ya Mike Lokamba tout. Maintenant na mutalingi mwana no seke balingi. Voilà. Mutune na mona ka mutema mabe mutu azwa likolo ya mbasu. Acheli nga na TV. Ala ninga no peut-être pour na zoka match Barcelone. Na sauter tant message chagibi. Mais au message chagibi, bata réel ba betele maboko. Na sauter na zoka, ta na kiti na zoki. Masa na ilikuwa na pale. Ba c'est mon sera à l'hôpital. Ala ninga no hôpital ah chroniquer ala ninga no hôpital ya mutema. Ala moi. Nzo ala ninga na fogo. OK. Na bi matchi dikola mbasu na émission. Mosaka babogele mbasu na BCBG. Vieux qui s'abenga secrétaire soit ah mosaka to bogele mbasu. Omona azolinga azana esprit de nuisance na nzoto. Azolinga balongolo na orchestre no kemba. No kemba voilà. Master bobenga Makizembe. OK. Ken piano. Yimta sala nga jiwa. OK. Et puis deuxième émission, deuxième kobeba na ngana ye afingi mama ya leader moko mokili beyebi. Abina ngato sala émission non mama leader ya mama na nga. Mama na. Papa na nga na papa leader ba ndako bala mama. Mama na biso. Mama na nga penza wana mama na nga. Alors donc pour ngana sana émission c'est un problème simple. Senga ka na émission na télé na émission no ke na sengi mama na leader wana pardon. Voilà tant que dans la bonne tumboli. Azu micro. Mozaka ko singa na singa pardon te yaza nani ba no finga. Pour na sengi o senga mama leader moko fingi pardon. Le c'est leader songolo. Pa yo mona ko sala. Alinga ne ba fingi le batute. Azara na respect ba mama ba. Mais comment yo aussi pour fingi nyongo fingi mama leader wana matiti leader wana non? Yimo ka linga ne makamba ngote. Donc faut mata déjà ndenge. C'est yebina na mona apena na batutu. Ye ninga zela nana. Ah, les ça c'est lave en famille. Pour ça me pas limisa te belo mingi satan zela nana. Acha moi satan na prison break. Donc ngapena ye azela nana mais Vincent dans cette émission. Voilà, merci beaucoup na ba internaute. Donc tout le monde est gagné comme Vincent. Tombe espère qu'elle est avec dans ce truc.
Voilà, Tina Souka. Merci, Naba Internet, nous c'est la voix du peuple. Bon, multiplier abonnement. Ngai na vie na nga na mona mbutalika sur 2 fois. Na Afrique du Sud, na hôtel. To lala kana hôtel moko. Na 2013, na mona na conseil ya Zaiko. Pas tu na mona ke bonjour famille ndenge. Ngo so c'est miko abefu mosaka ba longole misala. Problème to toi na te elote o c'est la famille mais ça na. Mais attends, o senga ba longola nga boulot. To senga ba longola boulot donatika micro. Mais yo o continuer. O continuer oui. Il fallait senga biso mbeto longola boulot. Yo ne sengi ngana longola boulot yo continuer. Camarade ndeke na mutu ndeka ke ndaka bakutu akenda ka chasse ndeka zo biloko timbe bana zala mutu pa zo biloko amina bana ndako mukolo mutu akangaki nyama te a rappelé ndeke kala nyama fa bomaye et l'autre mona yangwa donc toi que je me mette des habillés Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre yo lingi nga musana ngesila oko remplacer no penga te monika musana ngesila baza idée mona bato basala poison. Obi poison bineza loko esambusaka bato. Mona mutaku prête GS et 1000 francs. Oka jomo patron. Hein? Alors mapangu akufika la fumbwa. Poison zele ko moko esambusaka bato. Ndiba miteba bato ba mitema mona poison. Bato bo fobe ba poison. Bambuta likaswana. Osenga ba longolanga musala na papa chéri. Olesa mwana nga sarnira. La blanche. Olesa famille na famille surtout ala moko ba moleka famille. C'est ça. Ngana kip na za moi poids lourd na famille. Biso ba patron na belé talio. Ngane moleka famille, ngane papa chéri famille, ngane tete na famille. Ba comme tout botanga ba makasi ngane ya famille na biso. Surtout senga ba longolanga boulot pour yo occuper bato wana. Alors yo na muto sala poison. Différence nous anine. Poser sur amuta kilo et quitter valeur. Ora bena jo moko ministre akufi na coca. Ah! Mais PDG akufi na bien primis. Primis en combien 2500. Na mai. Nzambe. Eh, musuku na mai. Otini mai en combien 500 francs. Donc poser de l'homme na tombola pena ya vie poison. Eh, dit ko diminuer bato. Ora jona nino telega makaya. Eh, monsieur peka na micro ndo simbi boy. O fele pena no micro pesa ngelo donc. Bato bele bazali kanisi mona jo sala ka poison. Le logo tu poison ya commission et commis. Ba beteli non. Non. Mais ce que vous évitez dans le poison comme il y a commission commis donc ça m'a tazana poison na ye. Mais bien nga ça son anti poison bien nga big sera mutazo az empoisonné. Donc ici mon saka luka mi mochi la poison soka comme luka ba big c'est oyo yani kananga. Les commis na kin oui. Je vous le dis et ou commis naturel poison nga na ça il faut na ya pa na bino. Ndeni fait bo te debi mutu mo ça ça mata. Oh il faut ça poison hein. Ba tu na ngai. Yo yebi. Toujours propre. Naléli. Ah, Naléli. Bon, qu'elle est bien. Moi, c'est mec qui n'a pas ma petite soeur. Ok. Vous comprenez? On dit des gars, vous avez c'est comme poison commission. Poison, il y a commission. Donc, tu l'as poison, bon, ben, il y a sali, ça y est. Vous avez des gars, vous avez moi, qui n'a pas eu mon couta, na est, couta, côté moro. Colo restaurant mais car poison pas ba client. Colo restaurant a mais car poison pas ba client. C'est pas tozo koma wapi. Toke wapi. Mais tu mi ba rwandais. Donc plus que bango. Plus que même bango. Donc olingi ka jomo mo saka bunga la vie. Pour so bina ba longa na buluka so bominga. Pour tozo compter na ko bon fo kufa no bominga. On a lié na zoka na bania. Mais problème moko ezaki on peut na mbutalika. Ata moko nzambe na ngazo tala soki naza na problème ata moko nzambe na nga bomanga. To tamula nzela moko te. To sala makambo moko te. To kuta na kate na tanga ta communauté. Mais kenda na nga bongo. Mutema ma personne ba mona ndeni. Monsieur Zara na comprendre monsieur Zara ba discours indirect. Ba mona boulot na salaka. Écoute, ça va de jalousie. Voilà. Tu as papa chéri mon sac à sali. Tu as wengende mon sac à sali. Ah mais tu me trouves il va belé boité. Ala ta danger, ala danger, ba mtu ye kaka ndenge nini. Ye kaka wana na ye bioté. Musu pa obomo na Congo lelo. Weka no la tano propre. Et aux ana bende même atabisi musu bien alingane yoté. Bo coopérateur bazat. Ali bo coopérateur. Au sala ye lokoté. Je suis victime de ça. Oh chasse. Ali asipota ndinga mono boté. Baba ngara ya on a dit puta mama tata mo c'est même pas souka. Tu comme rege ya ba comment qui chasse il y a 1000 francs la victoire. On a dit papa la gomme rouge bleu. Azo mono bo comme lula. Donc lulu la bien té. Souci na on est tous là ti bo mona té. Boye nini. Ya mona nini. Na ko diminuer. Non la ça y est. Mais tout tel so tout numéro problème moko tozanga ngana yo. L'unique pays dans le monde où se résume micro, au tenu mout, au tenu ennemi. Il y aura un problème là, albino, à ta moko, au tenu pays oyo. Il y aura un problème là,
ata moko me basolo la raté voilà mbokelengi ezaka la paye donc au moins que je micro tu musicien yo na ye boyoka na te pona bien na problème ata moko te ozo bina mutu na problème te de fo boyoka o tu pe musicien wana yo na ye bosolo la te pona na problème te basolo la te donc benemi na konto kolisa ona ya toza na problème te toza ni eza toza na problème toza ni eza et comme belé awa do modèle na yana kamwa sute Congolais comme ça, tu dégages maï n'ingana pamba. Maï n'ingana pamba. La Congo. Au moins, attention, la masse, la masse, c'est un bagage, on a passé un bout. Qui s'est déjà marié. Moi, le but est bon, on a passé pas. Bobi malabasi. Mas un vieux d'ex sur Zolando. Au moins, qui s'est déjà marié. C'est ça. Ce qui se passe, les gars, qui n'aiment pas camarade, qui écoutent un camarade, qui sont très enjoués. Donc, un jour, à ça, on a ma camarade, on a une balle là. Na moi nae. Na moi, on a moins à boti biso de ça. Tu n'as pas été. La plupart ya ba fille ba nzuzu ba na nguluki. La nga constat na sala ya ngwana. Neti nga zo déception mi pa ba ba lobaraté. Nga ba kopo ba melanga la vie. Ba ba compliquer la vie, ba ba lobaraté, ba ba neti ozo mona le ngolo kaye. So mona mona kaye, on est kaye muntu malamu, ozo mona le ngolo bible. Ba décevant la vie ba ngwana. Voilà. Ba tu ba neti ba ameleki ne diamba. Ase nan ba décevant. Obe le kono le beza vraiment ya solo. Les gens une fois approché mais ça m'a moi si abi na mona ka na mona tu za loyenge aux arato kende boy tozonga boy mais on approché na moi vraiment vous avez deux personnes différentes dans ton lobby boy na raisonner ngomba moko nazo ba na ba tu ba décevant na vie ba ta logique on a mona neti oui ba tu ba neti ça retanga zo comme le kaina biki ba ba décevant voilà moi moi tu ça la raté pas la bonne déception. Donc l'apparence est souvent trompeuse. Et bien bazana aspect ya tombeau blanchi. Au moins le cimetière canon mais na kati mutokoma mikua. Photo wana na photo kana mutu ba ko kanate. Photo cimetière. Ya lukutete. Tala mutu wana asali na cimetière na kati ya tombe na ye ba ko kanate. Donc photo ya la bien, vous avez un problème là mutu te ko luka problème te. Les cas va vanter ba qualité artistique, il y a pas de musicien, il y a artiste na yo, ba nzembu na bino, c'est pour l'exception ba qualité ba musicien kala ba longwa. Nena osa mikolo pona pesa to posa. Ba Joski, ba nani, na fuli. Ba tu ba ke luamba tika musique. Na nzembu ba Joski. Ikamwa ngana papa suka seliwa no land ke sante ki beta senga aseda guitare ko beta lepe guitare suka ya mwana na nzemba viejus ki kyambukuta amasola bongo ko sipike ke viejus ki kyambukuta auti na fiesta ma imposer sakade na kati oke jazz bandi mneza kaka shanga de shade papa ikamwa ngana papa suka seliwa okangela kanga motema teo yo mumu Josia mpoza sakale no kesa batu ya lwambo za na odemba masola boye esa la batala oh lim kona betinga bime pourquoi tozaka na monument ya papa Kamita tous les PRT na Congo pour le 30 juin ndeye yenda pesa date wana OK batu tu ba meka ba date ba boya ba date na faut petit date faut expliquer il y a le 30 juin parce que en 1885 na conférence de Berlin Allemagne tu vas pesa Congo indépendance et tant bateau qui ne coloniser Congo mutu va coloniser Congo le 1er juillet oh date carmana le 1er juillet c'est le 30 juin il y a pas ça raison OK et peut-être bazaki belé bazaki na bato ba papa Albert Delvaux o benga mafuta kizola o mafuta kabile quartier et comme on a commoné Delvaux papa Albert Delvaux à la table ronde papa na Niarchos grand prêtre Mombele Adrien Mombele o benga lelo quartier Mombele parce que bani akosit de ba pesi mafuta kizola koto yo yepa ki député pe ba pesi koto kuna pesi kombo yepa ki na table ronde mobuta kota na table ronde te parce que papa Kamita ta benga na kai I say non peut-être ça secrétaire ya parti na bino ya Lumumba mais attends besoin Lumumba mais viens ça na cacho ya watini ngabité to pesi ba mindele to siéger te na bango soki Lumumba bimité Lumumba uta cacho na Lumumba simbala mo table ronde mama sola ko beta yango ba mwana mutu no sala c'est pas mutu azana ba makamba bona mutu ils ont mon la femme musane sila vraiment
Taba otiko poke na piscine soko na senga. Piscine soko na senga. Et bien ça mbisi ba bilamba. Merci beaucoup Blanchard Mosaka, merci beaucoup na ba internaute na biso nyonso bo continuer toujours pour pesa biso confiance et puis boyamba vraiment émission na bino Paradis des Stars na chaîne na bino du peuple boyamba vraiment merci na équipe technique na ngai, merci na Vincent Toulouse, merci na ba abonné nyonso La Voix du Peuple bo s'abonner pe na chaîne nanga Avenir Télévision. Na pesi numéro te. Pesa numéro te 09 98 12 37 12. 09 98 12 37 12. Florine Po. 283 parce que Batunsu peut 00 243 9 98 12 37 12. 00 243 9 98 12 37 12. Ou bien Bigaya Willy Moucheni pour école d'Amboka. 9 98 12 37 12. Merci beaucoup, je vous retrouve prochainement toujours sur la même chaîne. Bye. Bye.